Merci na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tcha l'océan du Congo na chaîne à Libération epai oyo tozala ka bakongomani epai oyo tosasaka to panzaka epai oyo tobelaka moto ya papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya bayini yayi ekolo Congo epai oyo toali ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser kolongola peuple congolais na bolema esika oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oyo toali bongo basinzili mpona kobelaka ntango nyonso ete peuple congolais telema lata molato mo etumba po ete ozwa bonsomi bwayo esika oyo totelema ferme fidèle lokola bakuke mpona kozela lisekwa ya République démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso le laboureur oyo aloba biso bêche fouiller ne laissez ni place que la mer repasse ezui partout dans le monde ezui la monte religieuse ezui équipé pour la télé des États-Unis d'Amérique ezui manananga na kunyado nanga les États-Unis d'Amérique équipé pour la télé yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas Achille Mav hein mobo hein molongani ya bato ya mama Mireille Mav po akoma déjà ya bato merci encore une fois na retrouvaille na libota langa penza bana ya papa na ngai baba tombo bisika no sobozalitika nzambe alola a pambola bino merci encore une fois na ba pour amento angola no bondi ya botard de bonoïti la émission ko komela bino mamour d'angola la mokitene Florencia matondo mido et pourquoi pas moi mère de Bruno na Autriche ah voilà la bande penza lik makanaki erataka tepe na Autriche merci encore une fois la bino tout ingete la bala mvuluzi kabo ya l'homme puissant vidéo na premier ministre Matata a outi kokende parce que place oyo akanisi kifuna yaki potopoto mais tokobenga représentant ya LGD azali wa OK azali te alibi azagoya sikoyo tokobenga représentant ya président Moïse Katumbi ya ensemble pour la République honorable ensemble maboko na kobenga ndeko Seth Kikuni pe azali président ya parti alekawa na kobenga ba honorable Kasekwa Monidela Lexus bandeko nyonso ba leader nyonso bazali awa kwa betela Serge Wolo maboko Nyenye bandeko totamboli lelo po nakolakisa na mokili mobimba ete tozali bana ya Congo tozali bana ya ekolo moko nyenye tika makelele nyenye tozala bana oyo bazala limenia toyokani tozala na bana oyo soki balakisi nzela balobi nzela yango wana toyokani tozali bana oyo te lokola bana etike papa azali te mama azali te bandeko balandi eza kondongo la République démocratique du Congo moi mituna misali baike mama Océan est-ce que élection ekosalama mama Océan est-ce que makambo mako kele malamu est-ce que lolenge mwana mboka Martin Fayulu Madidi akei kuna est-ce que bakozonga lisusu na muzitu vraiment en tant que journaliste et analyste politique nde tokomeka ko analyser kasi pasi ezali pona nini po ete badongolo miso bali bongo bayike pe bato balei kanyaka bali bongo bayike nde bali kokota la scène se bali nkangi oyo ekoya kobebisela biso madesu nde balingi toloba bosolo te tango tokoloba bosolo batindeli biso bato tango tokoloba bosolo batindeli biso bato ba menace kobenga bongo na banzela esinga po etela ko intimider kasi Congo eyali bongo ya biso banso Congo ezali bien privé ya moto te
Congo et salami pour la biso nyonso. Moni ete mona mboka Blaise Lumu ami benga sentinelle ya République démocratique du Congo. Ye wana tele mazali koloba. C'est que bosolo ata kola IDPS ya li problème. C'est ko IDPS ya li bongo ya kokabwana biteni to mine to jomi kasi ya ba Blaise Lumu ezali bongo bango bazali bongo na état d'esprit oyo ya papa Etienne Tshisekedi paix à son âme. Kasi la ba oyo pe bakuya kuya bango batikali na lolenge boyoki yemoko alobeli bango wana IDPS ya cher. Donc il y a l'esprit et il y a la chair. Le lenge moko pe la muka ezali esprit na la muka ya chair. Alors biso ba oyo to ko bundela peuple longo to ali na la muka ya esprit. Oyo molimo la biso essaie telema ki essaie la muka ki essaie révolutionnaire pour être mboka la biso ezo bosolo bato ba ali la chair. Ndebo ali komona bango bali ko sangana la ba matata mponyo la ba Moïse Katumbi. Tozwa koko nyangi s'il vous plaît. Akomi ko finga mokonza mboka za grâce à Fifi Masuka. Popese ba kare minye kabunda sombi ba mapangu foli ya mbango kabunda sali nyosa somba mapangu na limete 4 na boye grâce à Fifi Masuka kabunda sombi mapangu na poto grâce à Fifi Masuka mais biso ba to bundeli pouvoir biso ba to bundeli pour peuple congolais se retrouver peuple congolais doit se retrouver peuple congolais doit se retrouver surtout le baté toza banki toza bankite yango na lobi pepe ya lwala bafo ekambama na mwasi oyo azali mayele na mutu oyo azali mayele oyo aza na vision ya mokonza mboka oyo azokompagne chef de l'état oyo azosoutenir bana lwalaba eza te mutu azali ngai naza munoko songolo ngai naza munoko boye tribal toboyi bato babundisaki bajournaliste wana eza bato bazalaka na UDPS physique IDPS physique nde babundisi journaliste pour apesi ya vie na ye to na démocratie apesi ya vie na ye toza na démocratie lelo ke aloba Fifi Masuka combien intouchable lokola Kabila azalaki na mboko aloba boye tomona imutu ya IDPS physique ake kobundisa journaliste apatangi komba Fifi Masuka Tshisekedi le père atika biso nde boye tozwi pouvoir pour na peuple congolais pouvoir fatia fandi nango ya makila toko kolinga te mutu azo abiser confiance à chef de l'état lokola mutu lokola Fifi Masuka mutu oyo azoboma peuple ya lwala batake nga sentinelle de la république nazali naotikango te nakotikango te ata muke te boyebi benga naza matala kufa je suis prêt pour me sacrifier ma vie nakodefendre bana lwala bapeuple ya lwala bajusa moi de pinière Fifi Masuka fa dégager et laisser ko salama na lwalaba paye Fifi Masuka kozala humilié na salle na lobby yango pa uta na ticket gagné PPRD merci poko nyangi bali bato oyo batambola ba Moïse Katumbi bali bato baliela bango bamela na bango mais na banzi bino banso boyoki déclaration na ye bato ba ko tula koko nyanga kenda wapi ba misu balobi akufa ba misu balobi azala bomoy bolandi opinion ya koko nyangi kasi makamba botango bimaka la République démocratique du Congo réflexion ezalaka tende passe la biso ba Congomani moto to boyaki lobby moto azalaki ennemi na nga lobby moto afingaki nga lobby yambo to zana e malambo esengeli to solola esengeli to yokana soki ezali likambo ya biso mibalo etali ndako na biso nakobenga bana na ngai nakoyebisa bango tala papa Kingandi oyo ngai na ye tobebanaka to pe oyo akotaka na etumba yaka kobeta bino lelo aye kosenga bolimbisi na banzo kopesa bana na yo compte rendu bana pe bakopesa yo oyo bango papa lokola bosololi taleza la boy mais likambo eza ko engager nation ezali likambo etali Martin Fayulu Madidi ye moko te ezali likambo etali Matata Mponyo ye moko te ezali likambo oyo etali Moïse Katumbi ye moko te ezali likambo etali Félix ye moko te et ali likambo bayi molongo mobimba plus de 100 millions d'habitants ou 120 millions d'habitants pour être toyebaka statistique lisusu te ya nombre oyo totikala na ba oba kokufa ezali likambo etali pe muzito te ye moko te eli likambo esa ko engager nation alors tango yo alingi o engager nation esengeli toute la population congolaise ezala informée na alliance oyo lingo engagé likolo ya mituna bango e kozala te kolamuki la tongo uti na ndako na yo brosser monoko na yo melitina oyo ya malonga obimi directement ko yebisa peuple ke ngai na lobi non peuple ola bali bana no ya ndako te e ali peuple bengi bango peuple et non ba enfant to ba fils na yebite soki toyebaka différence ya peuple na enfant na fils peuple ezali ko engager toute une nation
mais ton enfant ezali ya yo ya ndako okoki kogangela ye okoki koloba na ye soki kutu mwana na yo yambo yo o agir il faut oyebisa ye yambo ozwa eloko oza kokolabore na mwana na yo. Mais combien plus fort la population congolaise place eza kobangisa ngai yango wana naza koyeba te soki peuple oyo bayebi bavaleur na bango tikala lobata lokola kana bokechu bokulaka losako peuple ya lolenge nini bamiyebi valeur na bango te. Nous ne sommes pas des enfants de politiciens, non. Nous ne sommes pas des frères de politiciens pour malmener biso bongo, voire même ma frère ba la divergence. Ponga na yebeza la famille moko boye. Ndeko la bango lelo akufa. Ya zalaka la ngambo ya lamuka. Mais libote na yebo mbezalaki na ngambo ya IDPS pour ko soutenir Félix. Ya zalaki ye moko. On suppose même les wana comment entre guillemets balobaka famille na yeba miso baboma pour divergence ezalaka makasi ya zalaki la biso longo na lamuka ye bandeko na ye libota bobimba ezalaki bato ya Félix lelo akota mabele soki kutu bana na kati ya libota baza na divergence ba o balingi Félix ba o balingi Muzitu ba o balingi Fayulu combien plus fort la population ezala malmener lolenge oyo yango ezo bangisa ngai. Quel esprit ils ont régné dans la République démocratique du Congo? Est-ce que vraiment tu adoptes la Bible, tu adoptes à Jésus-Christ, tu adoptes à Nzambe ou à Mfulusi Kimbangu ndenge to mona lelo parce que on a vu na mikolo meuti koleka. Ba kimbangiste, ba telemi, ba sali marche. Pour accommoder Félix, pe koyebisa na ye ke azongisa jour férié o la kaki ba on nkamba. Allez-y comprendre que tant que tu as agir au nom du peuple, mais tu as la tête au long du peuple, tu as la fiasco. Tu as la fiasco. De comment le balanga lobi, Jésus-Christ est mobunga. Oui, voilà na yo. Au côté sanga te l'opinion na yo. Au côté sanga l'opinion na côté. Jésus a mal compris. Na mindele, pe la République démocratique du Congo, pe na monde entier. Pourquoi? Bino bo adora kande mindele. Boza ko adorer le vrai te. Tango to meme bino le vrai bo bambi biso mabanga. Bo tindeli biso bato ba menacer biso ba yiba biso. Bo tindeli biso bato ba bete biso. Bo tindeli biso bato ba sala biso mabe. Moko yeba vrai ndengeni. Bo s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Boza ko kele côté la biso ba croque à jambe. Merci encore une fois la abonner la biso o boza ko s'abonner et la bilo bato bozo kaliba ko la émission du début jusqu'à la fin. Vraiment naza ko yebisa bino ko informer bino eza devoir na biso ezali eloko yo botala ka chaîne de Libération parce que on est toujours la analyse il y a solo ba maman missionnaire na plus 32 toujours ça la analyse o yezo mema biso vers le seko ya République démocratique du Congo mais tout ça la mal compris yango ezali sengo la biso et sengo la biso ezali parce que soki etuluku pe bato bandimi biso seke bosolo ezali insulté. Po bato bandimaka bato belé baka bato ya lokota pe oya ka liboso ezaka lokota mais bon la pide biso pe na vrai que tozo lo balokota mais soki bozo la pide biso parce que tozo la vérité ndeko la biso bo sala ka elokota bo sa elokota parce que tozo ka kampemba ya kotele panze ko sala passe mais lokwa pema ona na mokeli abendi te toko ya potoloba tozo souffrir ya solo tozo la kacha passe ya solo mais lokwa mokeli abendi pe matela telemika ko ya koloba. Si faut bolongola ngai soki ye pandimi bande ko langa mboka nini oyo tokei na malembe ngala sala problème na Moïse Katumbi te po bato ensemble babani pe ko benga biso lobi pe to ko yamba bango awa ngala sakalanga mutu ona lobaka bosolo biso babenga biso tozo ka 5 au moins les autres tonzimaka na biso na king tozo ka ba 5 sala biso mais tant mususu pe lelo tozo ba problème te. Mais tu refuses parce que tu l'as Moïse Katumbi atinda muto kata charte ya lamuka et puis ba finga président Eli Martin Fayulu Madidi na lolenge boko ya kosakala te Moïse alobaki mtapesa ba jet mtapesa ba mbongo to démentir yango to latisi ba makambo ebele mais aujourd'hui batu kaka ya Moïse Katumbi la population mususu ba bengi biso mama océan oeta manzala linga na oliko mama jawa losako soleta manzala to mende la liko wala batu ba yebisinga ba bisela veut dire okolala nzala me biloko ezali na motalaka yo kufinzala me bango balei ba yebisinga lenge wana ba yebike to lobaka lo monko
Donc c'est manquer la biso la king. Balobi to benga ki bino parce que boza ba congolais, vous êtes des journalistes. Moussa na bino bosa la kitoko. Boya bosa la musala, bolé la musala na bino malgré boza la carte résistance. Mais bo talaka pe bo peser les pour et les contre. Mais bino bo kenda ki aveuglement na amour et aujourd'hui, lokola biso to sangani na fayulu boko ya lisusu. On tourne les aga wala tuninga. Ngape na tuni bino siko bino bato bo finga kabiso. Bino bato bo tinda ka ba $100 na bilo kata na po ba menasa ka bato. Bino batu oyo bolobaka trop mutuda na tuni bino o bato Moïse Katumbi batuni biso. Lelo oyo soki biso tokeye pa Moïse Katumbi tondimi accord na biso tozwaka 500 par mois po tosala na ye musala bino bokolobani. Non, c'est la réponse. Si ma réponse la bino, n'est la recette la bino émission spéciale. Nazo c'est la réponse. Parce que l'élo, ma tante Ampogno, na 2 jours autre que na conférence là. Ou Arben sa presse pour y aller. Toro kelete. Presse, population congolaise. Bakokende bayoka matata mpolo to baokelete mais tout na opposé bien parce que boyebi dossier matata ponyo bukanga lonzo boyebi dossier matata ponyo ya plagiat ya ba 20 000 na ba 10 000 oyo komela biso problème mbongo matata ponyo akenda la boyebi dossier matata ponyo moko ebima que il semblerait matata ponyo aza rwandais po asala na bango ayaka na Congo lokola rwandais bino batu bobimisi la biso yango siko lelo matata mponyo o azala ba dossier ya minene na République démocratique du Congo nanu to trouver yango solution te matata mponyo dès ces 4 matins on fait sa conférence de presse pour annoncer la population congolaise que voilà ce qui est la candidat voilà ce qui est nini to ça la kati ya libumu na été ce qui nzamba révélé te poto kende to lo ba makambo elongo banite population ekokele pa matata to ekokele te parce que betela ki maboko yembela ki lelo soki Moïse Katumbi asisi tourner na ye lotilika Félix to keneka bongo ayeyi kobenga siko presse boya na lingi na loba siko la face ya monde population eko accompagner Moïse Katumbi tote bobenga ye Souriano bolakisa ye koma za étranger ba carte bima soki 5 soki 6 traîtrisme na ye emonanaki akendaki na union sacrée bomonaki ye lolenge nini azo travailler na Kabila ba se réconcilier bomonaki ye lolenge nini aza Zambia akotaka bimaka bomonaki ye lolenge nini aza boye siko bokoye koyebisa ngai na magie nini biloko wana nyonso Moïse Katumbi atamboli na biso Francis Kalombo azalaki wana na population Francis Kalombo Kabili du sang as commune ensemble azalaki wana na biso elongo lelo soki Francis Kalombo mwana bandal abengisi presse abengisi population po aloba makambu po a exposer bakana ye a expliquer peuple akokende to akokende te bapanzi sango bakokende to bakokende te. Voilà place bokomisi Congo. Voilà ndenge ni boteki Congo. Voilà ndenge ni Congo etumbalango ekobika te soki to derrière ba politiciens. Si nous sommes derrière les politiciens, Nemwananté me disait tout aujourd'hui. Azane belé à Makambunga, il fallait qu'il y ait un Congo central que Nemwananté mitoso. Il a beaucoup de choses, papa. Mais parce que biso tozakato aïsaka batu sans cause. Na bandel goye bisabelo Nemwananté ma cause wa raison na mikolo misali koya. Pour alobi na politique, mon ennemi d'hier. Ako koma lelo mon ami soto kute na biloko o esangisi biso. Est-ce que c'est ça la politique? Donc to zongi
La politique, ouais, ça la Congo, c'est politique y a l'okuta et nos politiques pour sauver le peuple. Et ça politique y a l'okuta. Donc mutu soka monique Félix a opesa ekwangate, alobi Félix aza mutu mabe. Soko tunye Félix aza mutu mabe par rapport à quoi? A koye biso intérêt pour apimela ngato carrière, moko to apimela ngato 100 000. Donc ya moni n'est pas Félix mabe te zali katuku bianza de kabol bango na Félix. Soki Félix aya pese ka katuku bianza automatique a komi kuna. Ndenge to moni bato bazaki na Kabila balé. Mais quand même bata Kabila nazo betela bango maboko, ce sont des élèves fidèles hein? À leur chef hein? Bah OK la mission à Kabila. Bravo les Kabili. C'est comme ça que Congo sengela qu'ils ont image à Kabila. Parce que ces messieurs là bato là baza fidèles na ba service là yé. Bango bazo kontakane na mabuma ba politiciens pour détruire mais pona komemela oya bango mokonzi makamba kitoko. Marche à samedi profitable pour Kabila. Ba festo ya ki ndeka ko sakala te bandeko nanga ngambo ya Kabila ba réussir. Parce que leur président a réussir ya komona ke unité ya ba congolais oya banda ekoluka. Et Kabila wana na batuna ye. Bazali kosenga enrôlement mususu salama na République démocratique du Congo pas ekosalama. Mutu moko da Kabila benga maman c'est kolela te carte électeur ndenge bungi nango po enrôlement ya sikezo salama. Pas ekosalama. Nga fungola bino kaka afungola bino kaka po bobani ko lukanga mais la zo yebisa bino ke bakobandela ko enrôler population congolaise. Donc enrôlement ya nanga eza ni les sans effet. Ce qui a kadi. Donc ndenge ezali wana élection ko salama kana ngome leona lobité parce que Kabila siko alinga banda ko agir pour marche à samedi eza réussite. Yango bomoni ba yebisa ki matata mponyo tambola. Kende place ko kende. Mais na 20 me ko matate. Parce que matata mpola zaki de loko oyebisa batute. Bango de sikoyo monopole ko yebisa la batu yango écoute. Yango bomoni matata mponya matete. Ngala kena ko luka. Pourquoi matata mponya matite? Akoye ko se fatiguer te fala mata. Pour Francis Kalombo azalaki. Matata mponyo pona nini o mataki te. Ndeli kamo matata mponya matela kite yango. Matata mpola azaki na likamba ko yebisa nation congolaise na air wala te. Il fallait président Elias wa monopole. Il y a ko présenter, il y a ko lobalatina na bango. Mais bango sikoyo nde balingi baloba. Siko na mikolo mizali koya. Est-ce que président Eli a kele kokuta na Kabila? Pour solo là. Pour officialiser alliance na bango. Parce que ceux qui le gourou de la secte qui est le Joseph Kabila Kabange a passé bango dans l'autorisation te. Moïse Katumbi eza skive. A skivé. Pour ayate na marche wana yango moni batune bayaki ba Francis Kalombo. Moïse a koya. Mais le gourou de la secte, le Joseph Kabila Kabanga, vous n'avez pas le mot à dire. Bokoki kolobelo kote la lobiango bien ebeno. Bokoki koloba eloko te po belo bolandela ba mona biso nyoso tozolo ba république ya malamu bokole okate. Na komi na soka kaboya lampusa. Alobi na bango bokoki koloba te. Parce que bozana eloko koloba te. Mutu azana monopole ya parole ezali bongo Martin Fayulu Madidi. Clé de la République démocratique du Congo. Ye afungola kaka. Bino botambola. Bozala na kati ya population na kati na bino tango tokobenga bango bakoya. Bango bakoya tokoyeba nini tokosala ngo moni Kabila bwaki likambo ya enrôlement. Siko Kabila akondima kobenga Félix basolola po babandela enrôlement. Parce qu'il y a un gourou de la scène. Donc Kabila a maté tous nos politiciens et na Martin Fayulu Madidi. Parce que ceux qui le Martin Fayulu Madidi, Kabila bengie et Kaboyi, bakolakisa siko na face à monde que bota la mutu oyo yende mutazo détruire République démocratique du Congo. Parce que sala kila matata mponyo azakila Moïse Katumbi mais pourquoi akoboya kokuta na chef la bango direct. Donc bakangie pe na moleke. Martin Fayulu Madidi akangami siko na moleke. Parce que akobo ya rencontre wanate. Et maintenant Félix Akoloba, voilà
le temps est venu to balkaniser mboka parce que to komi ensemble. Félix azo coopérer na Kabila ende kolanga Fayulu o aza clé à République démocratique du Congo yepe ayena Kabila alors population bakeina Kabila o wo c'est quoi tozo revendiquer nini soki toyebaki na biso ke tokosuka na biso bongo na cercle vicieux moko mai nyonso yo tozwi ekende kobwakama na kaka na liziba ya koteka République démocratique du Congo. Pourquoi tobomisa bakalala? Pourquoi bandeko la biso baliki ba na prison? Pourquoi lelo biso tokomi ba mal vie? Pourquoi lelo ba Bruno Mimbenga? Pourquoi lelo ba Josué? Et quoi c'est combat oyo tobundi pendant des années jusqu'au preuve du contraire tozaka kobunda combat toza kobundela nini mes chers frères congolais? Toza kobundela nani? Tozo bunda pona nini? Est-ce que toyebi siko place ni tokomi? Dans la place tokomi ya bo. Bache président Eli entre marteau et la clou. Bolo ba bongo ti batamaye. Donc ndenga zali wana akoningala te akope mate. Une fois c'est renoncé na bloc o basali marche. Une fois la ba réunion ba kobenga na mikolo mizali koya. Ya linga changé. Fils de Etienne Tshisekedi place Olanda ko na mai. Donc aza obligé à telema ngwi na marche o. Akenango. C'est comme à écouter le gourou de la secte. Biso peto kozwa bilili. Lobi nango. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu ne m'a jamais. Yango na ebisi bilobo s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Ah wande so bolande biso to kobika. Toza na problème te. To la kisibino philosophie ya makambo ndenge zo kele ko salam. Le peuple est conscient. Bandeko la biso boza partout. O boza la souci to libérer mboka. Biso na bino. Tozo kende vers le nanga. Bo soutenir biso na opération to sala pour Denis, to pesa démission na makasi, pour biso moko. To sala lokola mosako ni kabu ya loba. To kokele malembe ko pona mokonzi la biso. To chabango nesika wana. To suki na vidéo ya nanga. Boyo kanini azoloba que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nzambe apambola bilono sotato ba makamboka Félix alingate courant la biso katalaka tika to sukisaka bongo. Bye. Corneille Nanga ozalaki mokambi ya kala ya seni expert en matière électorale na mboka na biso oyo seni eza ko sala na minute oyo ba observateur baza ko pesa ba preuve que ya ba irrégularité pona yo mabe ya seni bandi wapi. Question wana na ebité ce qui est bongi vraiment opposer nga pour batu na Congo ba ko benga nga expert. Mais makamuna koloba bakoloba juste il fallait pas koloba pour nango na ko répondre comme acteur politique. Démocratie ezali mode de gouvernance au ba congolais ba poni. Alors élection ezali très important. Et puis élection ezali lo na enjeu moko ya makasi eza même plus dangereux que l'M23. Ce qui ba élection salemi bien te to yibite Congo ko koma wapi. O wana nde batu ba yeba ngote. Alors les activités préparatoires à l'élection, ce n'est pas moi qui le dis. Président Kadima Moko a lobby depuis septembre, bazo pese mbongote. Donc balingi élection te. Banane. Bato il faut ba pesa mbongo. C'est clair. Président Kadima lobby que non, il est bloqué. Donc c'est go ngana lo basu commentaire ni. Et puis les lots processus ezali ko a chopé na 3 dimensions. Bah 3 dimensions dans ce que tali yango. Oh tozo ça les ali blague. D'abord sur le plan il y a Seni yango. Seni ezana péché originel. Dengue abotami. Abotami déjà batumsusu balingité. Donc batumsusu bazon dimate, batumsusu bazon dima. Bon, yo moko zon dimango. En tant qu'acteur politique. Nazo peso ba fait. OK. Kobotama nango ezaki groupe mususu ba acteur politique balobi ba yebi bazana ba représentant kunate. Composante mususu zolo ba que non, rien que na composition à Seni. Ezaka mingi majorité abatu espace moko boy. Bactère entre bango ba na confiance te. Ok, c'est sur le plan technique. Enrôlement des électeurs et zalakana enjeu miné. Premier intérêt, ba rolaka po ba pesa ba congolais ba carte d'électeur pour kino sikoyo tozana na carte d'identité. Donc o wana seni a longi azo délivrer ba carte d'électeur. Mais même si qualité à carte ango, ça laisse à désirer. Deuxième enjeu, il faut constituer le fichier électoral. Pour na o etali les lots. Enrôlement des électeurs. Il y a des problèmes techniques graves, mauvaise planification, amateurisme. Ils ont un centre oyo ba fungoli lelo 2 semaines après machine ko yampan ba donner bungi. Mais autre que l'on a pas pesi nombre ya ba enrôlé 98% déjà ya ba enrôlé. Des agrégations
et des affirmations dangereuses. bino bozondima yango te. Tes actes que kondima, eza lokuta. Ok. Eza lokuta. Des affirmations dangereuses parce que élection ezali précision. Élection ezali que non, na centre tel, to arolaki 350. Na centre boy, to arole boy. Donc na commune boy, na quartier boy, to arolaki boy. Oko lo bate que non.